imi ata représentant ya Kinshasa azalité. Alors que Mokonzi Yamboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi message des chefs coutumiers. Biso ba chef coutumier teke umbu tosangani ponako lakisa kanda na biso na ndenge gouvernement ebimi ata représentant ya Kinshasa azalité. Alors que Mokonzi Yamboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi asengaki que ba province nyonso ezala na gouvernement wana. Na yango Kinshasa ezali province na biso ba autochtone teke umbu pe nzambe moto alingaki ete ezala bongo. Tozali kosenga na président de la République Tshisekedi na premier ministre Ilunga Ilukamba bazwa solution na problème oyo. Soki solution ezate tokosenga na bakoko na biso basengela biso yango autrement. Tokotele misa bilima pe bakoko na biso babundela biso pona Kinshasa tokotika te. Kinshasa mabele bakoko na biso banfumu pe bankolo mabele. Mfate tokomana ba compromis na makambo mazalo koleka. Ya solo pour trouver ba solution. Et après pamba te di kambuana nazalo kulubaka na binu mokolo na mokolo. Sokoto senge na bisu bulimbisite